Bureau ya Assemblée nationale etelemisi misala miandako ya bokeli misala na ya ba commission sima na mobulu mosalamaki lobi loleki batambwisi ba Assemblée nationale balakisi misapi na ba député ya UDPS na baninga na bango na kobuka kiti pe mesa ya misala ya bakambi. Bureau ya Assemblée kundoli ete kaka mokambi na yangonde azali na bokonzi ya kobengisa likita. Mulakisi elongi ya kalaka mokonzi ya ONU na ekolo Congo Démocratique Leila Zerugi akebisi ete matata kati na RDC makoma na ndelo moto akokoka koboma moto te. Mposo muliki Antonio Guterres asengaki masolo kati na ngambo inso kolanda buku likonzi pona koluka kimia. Bayimbula matari ya Congo Brazzaville bazali koyanola lelo na mituna mia Sena. Ministre wa Yambo Clément Mwamba na ba ministre basusu basengeli kopesa biyano na maye matungisi Sena. Mbula matari ya Amerika ebakisi Nigeria na nkasa ya bikolo epai wapi bonsomi ya biyamba bozali na likama. Secrétaire d'État Mike Pompeo akundoli ete mpona États-Unis bonsomi ya losambo bozali na mutu ya mingi.